la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote, bipa nyoso, bozali kolanda biso, isika bozo ilbaku ya kolanda biso partout dans le monde. Tozali awa bongo na siège ya UDPS. Tokutani na ndeko na biso moko, toyoka ki azala ki enlevé et que bakanga ki est, mais tozali awa de passage, tomonié, to comprendre depuis quand ba libéraye et na ba condition nini oya kangamaki pe wapi oye kangamaki. Papa Mbote. Mbote mingi ndeko. Est-ce que koko ibisa bandeko na biso pe sa bango kombo na yo pamba te sangu tambolaki ba yeba tozo beta lisolo ya net. Kombo na ngai Aline Gilles Atongbanda. Ozali bongo membre ya UDPS. Nazali membre ya UDPS. Est-ce que koko ibisa na bandeko na biso bazali kolanda biso na ngonga oyo na circonstance nini oyo kangamaki wapi pe mukolo nini pe ba memaki wapi pe osalaki ngonga boni na ipsika o ba memaki yo. Bon, bakangaka biso le 12 juin 2017. Tuuta awa na siège ya UDPS tozaka na matinée esili tozozonga ndaku tozaka ngai na Cordon Paul Mukenge Paul. Tokotaka na motuka ya porte-parole na biso ya UDPS. Tokomi na 16e rue vers 19h. Dès que tokiti na motuka po tozwa moto baye ko enlever biso na jeep et yaki na major wana ya échangeur bazaka ebele bazwi biso bakena biso na échangeur tokomi kuna bakaboli biso bameminga esika mosusu batika na Cordon Paul wana babandi ko interroger biso problème nini biso tolobi toyebi eloko te bango babite biso toza bato kamwina sap biso tobi kamwina sap depuis quand biso toza na bango biso toza ba membre ya UDPS touti toyaki awa na permanence tozongi kozonga na biso yango bazwi biso makambo wana biso toyebi yango te mais balingi te batortira biso na niveau moko donc jamais vu nano na on akuta na tortire ndenge wana te jusqu'à ce que ekomi na ba 0h batu bazoya kaka ba groupe yo baye bondima kaka bakomi ko fiancé biso koyebisa biso ke tondima kaka Félix na secrétaire général Kabuni nde batindaki biso ke toke kobuka babiloko wana. Papa to kenan moi malembe bakangi bino bamemi bino na échangeur. Makambo nyonso interrogatoire nyonso elekaki kaka na échangeur na mukolo moko wana kaka to après ba mikolo nde bazot sala rabino ba interrogatoire pe ba torture yango chaque jour. Kaka na butu wana. Kaka na butu to komi kuna ba interroger biso to sambi s'il peuvent ba komi esili et komi na ba 0h35 minutes. Balobi place na biso wana ezate moi pe balale sa biso wana ezate. Il faut ba ke na biso na baibisi biso ke tondima ke Félix na Jean-Marc nde batindaki biso ke tosaba makambo so tondimi bakotika biso bakochanchaze na bango. Makambo nini oyo bazoko kamwina sapo esika babukai ba prison na ba biloko nyonso to elekaki na ville province ya Kinshasa au monde mobimba bayebaki yango. Yango wana biso tolobi sikoyo elongo nani mwana semi ekomi kamwina sapo oleke bolanda bato kamwina sapo kuna te bolobi biso bato ya UDPS makambo na biso toyebi yango te o tondima kaka ba forcer biso na ndenge nyonso toboyi ba tortira biso na ndenge mo d'ailleurs Cordon Paul dès que kobima ou babima na tobimaka wana. Papa ya minuit wana olobi bazwi bino balongoli bino wana bokolala wana te bamemaki bino wapi? Avant na tokoma na minuit wana babimisi Cordon Paul azali kotambola te akomi konguluma na masoko batortira azosuba masuba noir makila. Ngai ti siko naza na défaut na genou de nazotambola naza na défaut na genou bazwi biso babi bake na biso cimetière bayoke koboma biso bazwi bapao batie na kati ya motuka bakongo na bakisi babendi na serenge batie na baposi balobi bake na biso cimetière ya Kinkole toloba vérité po batika biso tobi toyebi likambo te oboboyi kondima po yani fa bondima kaka bato wana batindi bino po totika bino
ngai nalobi nasambelaka naza mosali nakoki kokosela motu likambo te mpo makila na ye eya na motu na ngai nakosala yango te mpe toyebi yango te babi bolokola toboyi bazoke koboma biso oyo ya biso esili apres balobi eske nano boyoka te ke motu mosusu akenda mosala mpe atika komonana te pendant 20 ans ou bien 30 ans baluka eti amonana te tolobi toyoka yango babisi biso ke lelo eza tulu na biso tobi bo ngai nde nazongisa ye bango na bike soki ezalaki mokano ya nzambe ke lelo eza mokolo na biso ya liwa probleme eza te mpo eza na agenda na nzambe moto akopekisa yango aza te tokokufa me soki na mokano ya nzambe liwa ya biso ezali na makambo te biso tokotika kokufa te nzambe akosala kaka tu tokobima bakotisi biso na motuka balatisi biso bilamba ya mwindu na mutu kraka ale bazwi chasse ya viva balatisi nga na mutu tokoti na motuka esika tozokende babi tokei cimetière ya Kinkole tobimi 4 jeep bazo escorte biso tokei tokomi na nzela toyoki telefone esone ya chef na bango wana ayambi o alobi AG eloko nayoka yango mpo nzela tozomona te AG alobi ayebisi bango ke boyela biso koli wana bakoli wana boyela ngai awa na kabine na ngai biso batu tokomi bakoli nde baye kotourne motuka nde bamema biso na ANR tokoma na ANR soki na ba 1 heure quelque comme ça dès que tokomi na ANR bakitisi biso ngai basapatu biloko nyonso ekendaki ya cordon nde batikaki ye na sapatu bakendaki nango kuna simba ye na maboko kuna nazomema ye komema po asuba atelema asala boye nazomema ye dès que tokomi kuna bato ANR balala garde wana babi me kotortire mutu tina niveau oyo mpo ya nini toloba bien ke soki bozwi bango boya na bango tosambisa bango awa eza te ke tortire na lolenge eyo te totikali wana ba agent ANR oyo bokuti kuna basepeli te ndenge batorturaki bino na bapolisier oyo ya échangeur ok basepelaki te na groupe ya bato bakanga biso bato mosusu ya ANR mpe bazalaka na bapolisier wana me bao tokutaka kuna basepelaka te tokomi wana baye kopesa ordre tolala wana après 20 minutes baye kochange babio moyen tolala kuna tolala esika wana eza te esenge bamatisa biso likolo cordon moya omata likolo eza te atikaki kolala na se asengi asuba na bi bopesa ata molangi ya jus ya suba na kati azwi molangi ya suba boye noir bato ane bagangi me oyo eza makila te mpo ani koboma motu ntina ndenge na niveau ya boye après balongoli nga bamemi ngai na nsima cordon atikaki kolala na bango nayebi kaka peut-être kokende oyo nazokende ye mosusu bakei koboma nga oubien nde cordon mpe atikali awa bakoki kosala ye mabe bakaboli biso bamatisi ngai ti na 7e niveau nakei na koti nalali ntongo etani na 14h bakitisi ngai nakiti kosamba nasambi nakita boye nakuti cordon batie cordon na brouette bazotindika ye nde kotindika mpo moyen kotambola eza te bakomi babengi médecin aye koconsulte ye apesi ye bakisi basambisi ye basambisi mpe ngai ti na suka baye kotuna ngai question estce yo na cordon boyokani koyokana mpo bosambaka liloba moko na bi toyokani te me toyebi likambo te wana bakoseli biso bon tokoka bosambi esili bozonga nde biso toye bango bazongi bamatisi ngai kuna na vandi après baye komatisa cordon bakei bapesi biso chambre moko tovandi na cordon tolali ntongo etani 2 jours après baye kokabola ngai na cordon batie ngai kote mosusu batie mpe cordon atikali wana après 4 jours namoni ambulance ye bakotisi cordon na kati bamemi ye na hôpital mosusu mpo santé ezalaki bien te ngai likolo nazomona na se bakei na ye après 4 heures du temps ou 3 heures du temps baye kozongisa ye na esika azalaki ngai mpe esika mosusu ye azalaki esika mosusu moya tosolola eza te bazoluka biso esika tokei ngai na biso toyebisi bango boyisaka meme bafamille ou bien bato ya biso ya parti ke toza baboyi jusqu'à ce ke tosala 1 mois ngai kutu nazoloba boye mwasi na famille bateka lopango na nga nazali na yango kaka moko wana bateki yango bademarche kolukaluka mbongo nyonso na ti après 1 mois et demi nde baye koyeba esika tozali babandi kolandela
jusqu'à ce que un certain jour nalali na bondeli na butu na ba 3 heures na ye kolota ke naza libéré. Ça le 14 naza libéré. Ah, ouais, le 14 juillet. Juillet. Naza libéré. C'est vrai. Na continuer ka prière après na ye comment ba beng ba ndoto na zongi suke naza libéré. 2 jours après ndoto wana na ye comment na vers 14 heures ba ye ko benga ngai ba kiti singa na kiti na se oh madame na aye ko tala yo. Madame na nga donc bopesi ngai privilège lelo abiwi aye ko tala ona kiti to koma na se oh pression eleki makasi pona makambo na bino na libanda mboka tozola la pongite yango lelo ozobima surtout yo lelo yo ozobima d'ailleurs aussi to signa mikanda na ya sorti 2 semaines yango yo evandi na ngo ka likolo amesa lokwa madame na ye lelo ndengo kiti bozonga isu kuna te esengeli ozonga na madame na po oza libéré na tuni bongo moninga ba yebisi ngai ke ye aza moto a province nini na bi aza moto aza province aza Kasayen abibo loko aza Kasayen yo kende makambo wana ya ye aza Grand Ngolo makambo nyonso to ayebi tokotika ye na sima tout na ye pe ezali po aza Grand Ngolo. Donc du fait qu'aza Kasayen balobi ye azali Grand Ngolo. Soki azali moto a province mususu alinga azala ngolo muke. Soki azali moto a province mususu soki aza ngolo muke ndenge babimisaki ngai tolinga tobima nzela moko. Ya tikali kuna lisumu na ye po azali moto a Kasai. Aza moto aza Kasayen et puis groupe ya batonde bazali koloba kamwina sapo baluki biso ngai batika ngai ni. Baluki banzoloko basinga loketo ndenge balobi. Bamonaki te baluki pe pa na ye bamoni te o lokola yo za cordon moi to libéré yo te ça que yo nde moto banda ko coordonner ba opération nyonso wana tina omoni ti lelo nazoloba baza na ndolo azomona passe d'ailleurs ya yebite mama na ya kufi na émotion un problème wana ti siko ya yebite ke mama na ya kufi tozobombela ye. Voilà bandeko nakanisi bolandi na bokebi témoignage oyo moyen vraiment ya kokenango mulai ezalite. Je crois que tolobaka na bino ntango nyonso bien que toza biso nyonso ba congolais bien que biso nyonso toza kodénoncer oyo eza koleka na mboka na biso mais ba niveau ekeseni eza na ba oyo bazobima ba victime direct eza na ba oyo bazobunda na ndenge ya bosolo mais baza libanda ya mboka. Mais ils ont oyo bazobunda awa sur le terrain. Oyo baza ko affronter régime wana en face. Oyo baza ko kanga, oyo baza ko boma, oyo bazali ko zokisa na lolenge ya témoignage oyo. Donc cordon aza parmi batu oyo bazo sambisa na ndolo. OK, yaza parmi bango. Merci. Je crois que lokola EDTV eza autorisé ya ko ça là bas reportage na procès yoana ranti mbalasima tant toko kende le 20 procès au reprendre toko luka to la kisabino bomona elongi ya cordon Paul to la kisabino ye boyeba nani oyo papa na biso azali koloba papa lopango était kami na minute oyo oza libanda ou bien bopesi bino préavis. Naza siko locataire na bimi déjà naza libanda moto asombaki wana naza na kasho bateka na sima na ngai mbongo bazo panza koluka sikani nazali deke na bimi na kenda na ndako oyo madame azwaki ya kofutela deke bateka ba libéra ndako donc naza siko kofutela. Merci boyoki ba dégâts oyo situation oyo eza ko causer na kati ya mboka na biso. Papa oyo azaki na ndako na ye oyo bien na ye azalaki nango po abomba libota na ye lelo oyo a se retrouver libanda akomi locataire bao bazaki ba locataire bango wana bazwi bandako ya ofele ya pamba bakomi ko vivre na luxe ya makasi koleka bongo musala balongoli yo tozo continuer naza musala ka ndengo mo musala na tika nango ka yango banda bazwa biso wana esika nazalaki
telema balongola biso talaka pe so 2 mois nana ko supporter siko naza chômeur mosala naza na siko ka ndenge nazali. Voilà, ba oyo baza na bonne volonté oyo moteme ko tuta oyo bakolinga bakosepela basunga papa atana eloko moko ya mokie atana quelques mois ya loyer pambate a komi locataire papa pesa bango numéro na yo ya contact ba oyo bazana motema ya malamu babenga yo po bameka osolola na siko numéro nazo pesa siko eza mwasi nanga po numéro nanga bakuta oyiba bango jeudi mukolo bakanga biso na bachege bayibanga iso téléphone yo bakanga ki lisusu le 30 oui nazalaki le 30 bien que uti na aner ozongo bimi lisusu na balaba na bimi balobi na yo lisusu ozoyoka te me ambi eza likambo ya mboka nakoyoka na obanga ndenge nini bayibinga téléphone me numéro nazo pesa siko ya madame na ngai so babengi batuni ngai eza 099 039 23 76 73 76 039 23 73 bandeko ba numéro ya papa totiela bino on a se bokomona comme ça ba oyo muteme tuta bomeka obenga papa bosunga ye bosalisa ye pambate azali na difficulté ya solo. Merci mingi na lisungi na bino, merci mingi na aide oyo boko apporter et pas papa oyo po bitumbaza ko bunda eza pona bolamu na ekakate mais kasi bolamu ya Congo mobimba ba oyo bazali na bomoi bayoka biso. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.